Tulendele kutovwana. Sedieto tata mfumambanza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikilikisa. Tusama. Entsambuza ngemfumo wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwadi wangitata mwanda wavelela vika kwa masikilanga munaito tu kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana petata mulimo santo. Lelo ezali mukolo na yenga. Oyo toyebiete ekomama na kati na Bible. Na mibeko na ye tata nzambe apesaki na Moïse. Mokolo ya sambo topesa ngo libela epai na ye. Wana nini na mikolo motoba oyo ye asalaki misala na ye teo mikolo na sambo ndenge apemaka iso nyonso oyo tobengami bakristo toza komema sango ya nkolo Yesu na mokili mobimba toyebi ete mokolo na yenga ezali nde yango tokopesaka batata nzambe tolandi Matei na biso ndenge mauti na banzembo pe na mabondeli pe oyo uti na mukanda ya tata nzambe oyo lelo na biso bakimbangiste coïncide ete lelo mukolo na yenga le 12 avril na 1959 yango nde mama Mwilu apesaka elembo na batambolisi o bamonaki ete bazali ya kokoka ndenge tolandi nzembo o bandeko na biso ya école biblique bayembi ete kokende na mokili mobimba kopanza sango ya tata Simon Kimbangu. Elembo wana ndi ezalaki na bakarte. Bakarte wana soki episemelaki pona nini emonanaki te bazali ya kokoka oyo bakoki kotambolisa bana tata Simon Kimbangu. Ndenge ekwei na mokolo na lelo eke banganga nzambe bapesi biso milulu oyo bazwaka bakarte na mukolo wana ezalaki nde banganga nzambe oyo bazalaki ya kokoka yambo bapesa bango bakarte wana batalaki bango eske bazali ya kokoka wana na nini koyeba principe et méthode ya lingomba ya tata Simon Kimbangu. Eske bazali ya kokola
na likambo oya tata nzambe nkolo Yesu pe tata Molimo Santo ndenge tokomonaka pwana koyamba balandi to basentelama to basekoki bapesaka biso bamituna soko okoki na mituna wana nde emonani ozali ya kokoka ndenge wana pe ezalaki na ntango wana elelo oyo tala ndenge tokomi bebo na lingomba tata Simon Kimbangu biso batambolisi donc ezali komonana soki tozali ya kokoka 105 ans ya existence ya église kimbangiste. Na 1959 ezalaki mokolo ya yenga et na l'an 2026 ezali pe mokolo na yenga emonani ete biso batambulisi oyo tozalaka na ntango wana na 1959 biso kaka toye komonana awa na l'an 2026 esika wana tozala na bosusuli kokanisa likambo oyo ya monene tozali komema tobongola bapakanu bakoma bandimi e soki totali malamu na ntango wana na 1959 ndenge mama Mwilu apesaka biso bakarte banda ntango wana kino lelo oyo soki na nguya ya tata nzambe te nde tokoki kozala awa te me na nguya ya tata nzambe na ndenge nini eke banda ntango wana kino lelo na 1959 na bitumba oyo ya moyini na matumboli na makambo ya ndenge na ndenge oyo na ntina kati na lingomba nde lingomba ekoki kosala te me banani basimbaki lingomba banda ntango wana biso batambolisi na esika wana tososola nazaka na position wana ou bien na changer papa balobi ete bango bakotalaka ebandeli te kanti suka mpe kaka na mokolo na lelo oyo ya le 12 avril na 1959 batata balakisi biso ndenge nini ezalelaki na mama Mwilu na papa Diangenda po ete akoka kosala mokumba to komema mokumba makasi ya monene banda na date wana ya le 12 avril 1959 ti na le 8 juillet 1992 aekolonga na etumba wana mama Mwilu apesi mbwala lulendo epai ya papa Diangenda kuntima papa Diangenda kuntima esalaka ye pasi ndenge babanda koteya biso na ndenge nini ke ezalaki mokumba makasi mpe amonaki ete nano akoli te aza nano mwana moke na komema charge wana kasi ntango asali te makanisi mayemale kaka na le 4 avril 1951 kuna na Lubumbashi ndenge papa Simon Kimbangu abengisaka ye ntango azalaka na Kananga kanisi ke tata Simon Kimbangu apesaka ye elaka ke mokumba wana epesameli nde yo 4 avril 1951 ntango akanisi likanisi wana andimi kondima to akanisaki alobi ete elaka oyo bayebisaka ye ntango azalaka nanu mwana moke na age ya 3 ans eke akokumba mokumba oyo tata Simon Kimbangu
après 40 ans. Après 40 ans. Donc, à Kanisete, 40 ans. Et si Kokaki, nde ayaki kondima. Na miso papa Mfumambanza, papa de alunga na kiangani, oya bomba kiel, mpwala lulendo kuna na mboka lukengo, mama Mwilu atuni papa Mfumambanza. Esko yebili kambwangote eke mukumba oyo ya mpwala lulendo ekozala paye papa Mfumalongo papa dangenda kontima. Papa Mfumambanza alobi ya solo na yebi. Mama Mwilu alobi na papa Mfumambanza koyima te pesa mukumba wana pai na ye. Papa Mfumalongo papa dangenda atalaki nano polisi papa Mfumambanza. Papa Mfumambanza epsi te ezali ndengwana. Ndima tokopesa maboko. Yango yemonani lelo oyo kino musala ekomi na mokolo na lelo oyo tozali kosepela. Me mama Mwilu alobaki na papa Mfumalongo papa dangenda kontima. Wana ba mama batu nyonso bazwi ba carte. Mama Mwilu alobi na ba mama. Ba mama tala mwana na bino. Mukumba oyo azwi eza ya makasi. Botika yete bosunga kaye na tango nyonso. Bino pe batata ezali ndenge moko. Botika teko na bino te bozalaka na ye tango nyonso. Kasi na batata likambo nini mama Mwilu alobaki bomema ye na banzela ya mabe te. Po azana mukumba makasi bomema ye na banzela ya mabe te. Papa Diangenda alobaki malamu banzela ya mabe wana koloba ete tango okomi na bokonzi oluka soutien oyo ezali ke eloko kokanisa bamaji o boye te. Kasi elikia nyonso bino batata bokomema papa Mfumalongo na nzela ya mabondeli. Likambo nyonso rebende mususu ezali te kaka na mabondeli. Likambo eza mpasi ndenge nini. Kasi bokende koluka teka boye na mabondeli. Toli oyo mama Mwilu apesaka na tango wana na 1959 na journée ya lelo ya le 12 avril. Papa Diangenda azwi mpwala lulendo koloba ete kotambusa lingomba. Abombaki abatelaki mibeko ndenge papa Simon Kimbangu ayebisaka ye ndenge nini akomemela lingomba. Pe mama Mwilu ndenge nini ayebisaka ye mpona komema mukumba makasi ya lingomba. Yango emonani tokolobaka tango nyonso ke il est le premier chef spirituel de l'église kimbangiste papa Diangenda Kuntima. Ameritaka na mukolo wana. E mukumba wana ayebaki ete akoki kosala yango ye moko te. Banganga Nzambe fo bazala, batambulisi fo bazala. Banganga Nzambe banani bisoyo. Batambulisi ndenge tozotambulisa ba mouvement, ba association. Yango na papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki ete oyo tokotambusa ba mouvement, oyo tokotambusa ba association, photo zala ba pasteur. Donc ba responsable pasteur. Esika wana to sosola. Na biso pe bandimi toyebaka ete bambuta to ba responsable ba pasteur ba sero baza kotambolisa biso baza na mukumba makasi. Bakoki kosala de n'importe quoi te.
biso bandimi foto tos na ntango wana likambo soki ezali tata paster soki azwi instruction oyo euti likolo etata mokonzi ya bule esengeli biso nyonso tolanda yango esengo makasi komona ete lelo le 12 avril 1959 ndenge likambo epesamalaka awa tokomi na 105 ans le 12 avril l'an 2026 ndenge mama Mwilu alandaka instruction ya papa Simon Kimbangu pe biso banso tolandi instruction ya mama Mwilu tala kino lelo oyo lingomba ekomi na age ya 105 ans ba tentation nini te motungusi nini te oyo tozwi po ete malako ya papa Simon Kimbangu ya mama Mwilu bamvwala misato ekoka kozwa lisusu esika te koloba ete lingomba ekufa kasi awa tobombi mibeko na bango tolandi ba instruction na bango lingomba siko tala ndenge nini ezali kokende yango mpona kosukisa tokosenga nzembo epai ya Juteki ya mama Mwilu ngai Mwilu nasepeli mingi po mokili ekanisaki ete lingomba ekokufa kasi kokufa te kasi tala lingomba ndenge eze kokende liboso bayini mpe batelemi mingi makasi nyonso na biso batambolisi po lingomba eza komona eza kokende mosika eza kokende na bilaka oyo batata bapesaki moyini mpe akotelema makasi kasi makasi nyonso na biso batambolisi ezali na ntina bapeselaki biso fête ya date ya lelo ya le 12 avril Juteki
merci jeteki biso nyonso batambolisi bandimi ya tata Simon Kimbangu na tango tozali komema musala oyo tata Simon Kimbangu amoneli pasi mama Mwilu bambwala misato bankoko na biso baboti na biso soki bazali komona ete musala ezali kokende liboso bango bakotika biso te bakosepela na biso mpe babanda kozala na biso ntango nyonso eyebani ke periode oyo ezali ya mpasi kasi bango bazali komona mpasi oyo tozali komona bakolongisa biso kaka ndakisa eza komona na ete bikateli ndenge tiuti kolanda basurveillant $10 chorale Yerusalemi $10 le 27 avril musolo wana ekoma awa na ntina mosusu te mpo mokili ezali kososola mpe esosoli nkamba ezali mboka nini batata tango bazo koyebisa biso nkamba ekozalela boye tozali komona ntango nini tokokoma na esika wana kasi mingi tokanisaki peut-être na bana na biso na bankoko na biso kasi biso moko tomoni yango na miso elakisi ete nzela batata batikali kolakisa biso ezali ya solo koyima ezala te na tango bazali kosenga biso na date oyo ya le 12 avril na 1959 Papa Mfuma Mbanza litei kaka apesaka na batambolisi ke toyebaka ete awa tozwi musala oyo kala mingi te leta azali kopesa biso nzela po ete totonga nkamba esika wana mama Mwilu alobaka ete ekole biblique ekosalema Papa Mfuma Mbanza alobi ete botongi nkamba ekobandana na biso batambolisi esengeli ete motambolisi nyonso musala na ye ya maboko oyo ye ayebi azwilaka musala ya maboko tokotiango makasi misala ya biso moko oyo tokozwilaka biso banganga nzambe po ete tozangaka eloko te na ntango wana soki bikateli biso moko mpe ezali yango emonanaka ete Papa Mfuma Mbanza ye moko kola musala mosusu te kaka na kati ya bilanga nde musala ya liboso yebande kosala bilanga ndenge Papa Simon Kimbangu alobelaka yango na 1921 bilanga botika te kobokola mpe botika te yango toyebili ete awa na ndimba mankhondo Papa Simon Kimbangu alonaki babitabe makemba yango toyokaka ntango ete ndimba mankhondo esika tozo kosala loso kuna na MKB to na nganda maboke bisika wana biso to néglige yango te pamba te Papa Simon Kimbangu abandaki nde kolona loso esika wana pembeni tozo komona na kavu kuna manioko ntango bapaya bazali koya ata butu yango ndenge nini bake kotimula manioko batokisi bapaya il faut balia musala ya biso banganga nzambe yango wana eke na baparoise esika tozali mwa eloko ya moke wana koyamba bapaya
ekoki kozanga te. Banda 1921 ezalaki ndenge wana. Mama mwilu banyokoli ye ne bamindele. Soki banyokoli ye suka azwi bitabe apesi bango. Wana basilisi konyokola balingi bakende na bango akoti na ndako marre mpasi azwi bitabe apesi bango. Azwi maki apesi bango. Nguba kosala ya mpasi kokende musika te pona bilanga me akoki kozanga na nguba te oya kopesa bapaya ezala mundele ezala mutu mwindo. Kambo wana yango toza komona ekena lingomba tokoki kotika makambo nyonso wana te. Banganga Nzambe tokoki kozanga te misala ya maboko na mikanda nyonso wana papa Mfuma Mbanza akoma likambo wana ezali. Yango papa Mkonzi Abule papa Simon Kimbangu Kyanga na senga kete na imprimerie bazongisa mikanda nyonso ya mike oyo biso banganga Nzambe foto zalaka na yango poete ezalaka na biso rappel soki likambo za kobosa na muke oyo kotala na mukanda wana. Tozala kaka bana ya botosi na ndenge bapapa batikilaki biso na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Bika tokubike no moko twatonda lusiamu sututambuli kwa sedito muzola kwa se ye mwana itata mwanda vilela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela